partout dans le monde. Abonnez-vous massivement sur 12 disciples de Jésus officiels. Prédication pour la matière où ils ont édifié peuple de Dieu. Abonnez-vous massivement. Musique chrétienne. Dans l'adoration et ça fait du bien aux autres musique chrétienne. Ils ont édifié biso. Et aussi na biso to s'abonner car massivement la chaîne na biso moko nyonso ezali ba mariage ezali tout ça là ba mariage ba image tout ya mariage ainsi de suite témoignage ils ont raté toujours ba témoignage ezali na mamba minene nzamba osela biso théâtre ya malonga théâtre kitoko ba star na biso tout olingaka to retrouver bango kaka awa. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Bagag ya bien, bagag ya malonga, donc c'est-à-dire ba star na biso nyonso ya monde entier, ba anniversaire, aux anniversaire na yo, ba souhait ainsi de suite nyonso o benga numéro na biso nyonso tozali et lubu ba émission et lubu bo bibino moko tala bilo kitoko nyonso e salemaka bozana day. N'hésitez pas de nous appeler. Donc, nyonso eza awa polémique, polémique toza awa chaîne eza kaka moko ba reportage to kitara sur le terrain ainsi de suite. Tout ça là ba reportage par-ci par-là. N'hésitez pas de nous appeler. Baptême nyonso oyo elekaka na église ya biso bana nzambe. Donc nyonso ezali kaka na chaîne na biso moko balobi. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Vous ne serez jamais déçus. Bonjour à tous nos téléspectateurs des 12 disciples de Jésus. Je suis Doriana, la fille intelligente. Merci à Kabouya derrière la caméra. À vous, chers abonnés des 12 disciples de Jésus. Vous informer, c'est notre devoir. Monsieur Tokitara, toujours pour nous informer, Bino, messieurs, dames. Et aujourd'hui, Torotal Sabino Maetokina, il y a la lobby, la mort de notre sœur, artiste comédienne, Nakombo Miraesa, Oyo, Faki na Angola et Sengeli corps et na Kinshasa ils ont la moins ba difficulté ou ils ont tout autour yango il faut que cotiser mbongo na montant à $6,000 pour na corps et awa il faut que préparer ba funérailles na et voilà pourquoi ba artiste comédien nyonso ba sangana ki na mokolo lobby na espace ya major Zolo kosola pona kosala ko bongisa lolenge nini bako Kangisa mbongo wana mais avec beaucoup de difficultés basanga na $1,000 et basenga ki aide na bande ko banso na tiki no bolanda na molai mais maleka ki na réunion et to kozonga tout juste après pour clôturer cette émission suivez. Il faut sentir que kilo est mais ma chef c'est là tout le monde n'a pas de bazali disponible et puis va comprendre le problème. Il faut s'adapter quand il faut assister là de y matanga ils ont un problème de volonté en et tout ça la guignon so il y a pas une pour que le problème matanga ils ont des autres batoba kolandela ngo mingi batongo de la sala prier ezate nyonso sokolamuki na yo wanga président Masumu papa la biso ngokute nana kosalela faut partout parce que ça s'occuper nango basali et à chaque moment bakosala biso compte rendu koto yeba révolution même bato bazobela biso tozolandela toujours mpona kotuna boni kuna mais on va s'occuper de la finance basali d'abord, habiter ce à part finance, vous avez une nouvelle il y a souka ya kuna. Vous avez une mission pour nous. Comme ça, tout le monde a parce que on dirait que ça un peu ce qui n'est pas dans tout cas où elle a un leadership. Mais de nous, j'ai dit que va qu'il y ait une ambassade pour que l'ambassadeur
alors on a beaucoup il y a zokanisa moi tout le monde on a fait le foot dans le la pourquoi sans que nous sommes nouvelles pour permettre de sauter la alors Gabriel vous en avez parlé ndenge tosolila bato ya Rwanda bakendaki vendredi bakotaki badossier lelo susu bazongaki na ambassade donc bazongi na ambassade nyonso ezolekeleki bien bakopesa bien babengisi bango susu bakende lobi bazonga lisusu mpo lelo bazongi susu na hôpital bazongi na hôpital bake kotika mikanda na hôpital bazwi na ba hôpital bahôpital baenregistre bazwi mpo eza na hôpital bazongi nango na ambassade ya bazongi nango na ambassade lobi nde baopesa biso suite soki lobi nde okoza suite esa yango eza lelo ezaki bakendaki na hôpital mpo bazwa dossier bazonga nango susu lobi na ambassade mpona ambassade basili akabisi toyoki ndenge na lobi na bino lelo ezalaki ke bakende oyoki ke bakendeki maintenant on va promettre d'abord. Espérons que l'ambassadeur va intervenir d'une manière ou d'une autre, mais de éviter l'ambassadeur. André Narbaki, Yogan na bango que bango ebisa biso suite na bango etelo. Nous équiper donc espérons que l'ambassadeur a réagi, mais a réagi dans des lignes. Alors si tu peux pas me dire que la wana il y a opération d'abord et de Yosko Yé Bango après donc Balobi mardi lobby. Donc nous serons obligés de se retrouver à tâche. J'ai dit pour tout la débat, et ça va. Et si ka oyo ezali sikoyo bato baza kilo ki sikoyo oza na combien parce que nde tosololaki na bajiba na batitu mojiba bango babimisaka bakor po biso toyebi bango bavia bayebi bango babuibui donc biso toyebi maison wana bamama longo toyebi maison wana donc mosala nango mpenza yango wana bao baba na biso 6000 so 6000 emonani bakoki mpe kokita bakoki mpe kokita po baza mpena bato ya miraesa bakoki mpe kokita mais jusque là kilo toleki même pas million Uzoka kilo toleki même pas $1000 $1000 donc tofungola mitema tofungola maboko mpona nini eza kilo nazo comprendre te non namona makambo ya boye te po biso tatuka nzambe alimbisa tozalaka mpenza sho na makambo na biso mais nazo comprendre te soki mpe eza tan ndenge eleki eumeli nde mira ya pai na ngola eumeli soki mpe mitemo na biso nde eza makasi antuka nazo comprendre te soki toluka moya totia kaka bicarbonate totia antuka vraimen tosunga mpenza mira esa bima na Congo parce que kokunda mira esa kuna eza soni mama na soni eza mpenza mama na soni Akamsi est sérieux. Parce que Asali à peu près 20 ans maintenant. Eh papa 8 ans 2016 il est 2015 7 ans ou bien 8 ans. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que mingi babandi sikoyo bayebaka yete. Moto zomona ba YouTube makelele ba tout ça on va dire. Donc bazoyi bazoyi kaka matanga ya esi la isame entre autres et le coup la place la raison na milieuté pendant 7 ans ou 8 ans nous sommes les sali comme moi kilo webi ki bakuta na mingi bango ndi bazalaka pour kanga na mingi et ce que comme mosika et comme na ngoka même la famille moi na yo soko pesier
na ndeko na yo azala na matadi yo ozala na kini mwana wataka azokona ki azokoma na 15 ans 20 ayebi ke yo papa mais affection comme telle ezalaka vraiment te donc eza baka mike mais nous sommes obligés ya s'adapter pour que toyeba comment boyoki ke ce n'est même pas $1000. Espérons que j'ai dit dans le billard, on va trouver un peu plus de ça. Dans un groupe individuel, il faut qu'on pense ça. Alors, dans ce qui sont dossier, on a ma déclaration. D'ailleurs, on dira aussi même dans le membre famille. Ma déclaration parfois contradictoire. C'est pourquoi normalement, Moutou est comme le baron des fois, ça l'a caillé mon cœur. Awa, oya lobi boye, oya lobi boye, oya lobi et lobeli vraiment bamusubaye biko lobate. On est donc parfois assis ici en bonne valeur. On a dit ouais car l'équipe Mikolo et kaka. Contradiction et puis on se quitte ça na mutongo a kofi. Donc c'est difficile. Tout ça, la tension, parce qu'il faut à l'encontre, au lieu qu'il y ait un désavantage. Ni on se sert au nomateur, ni tu n'as si quoi, on a tout le matin, mais ma capuche n'a eu qu'un abattoir pour la puna. Sous la lobby, oh, mais bango pélissu. Mais ce n'est pas ça. Omoni. Ils sont idées de ce jali que ma bateau yo bayena ba contribution na bango banquier azawana big boy. Même si même après réunion, au moment où Gabriel, le président, mais Johnny a inspiré. Donc il fallait. Regarde Bandeko. Naïbi qui est là. Sous ça, il y a Bango Moko, ma chaîne, Bango Moko. Sous ouais, tout ce qui va se faire. Awa, il y a Batu. Oh, Bango Bako, ne peut pas battre. Forme. Papa. Bino, oye, ça va continuer. Bino, Bino Moko, vous avez PDG. J'ai dit dans il y a $100, $100, $100. Black la chaîne est monétisée, il faut contribuer. Il y a un caméra pour ma caméra. Comment journaliste est venu à net, est-ce que vous avez besoin d'attendre? Tiana TV, la dynamique. La dynamique n'a pas la paix, ça la dynamique. Ça l'a toujours l'habitude. Trois sites ne peuvent pas contribuer. Ah oui, il y a personne qui va se faire. Donc j'ai dit quand tu regardes, Gabriel,
Pichu, il y a beaucoup de talents qui ont soit déjà. Il y a beaucoup de talents qui sont au sommet de la bouche. Oh, il y a les lots. Il y a non. À ce moment, il y a Kala. Makanisi, Toyokani. Donc, voyez, vous savez pas de la ce soit non. Que tout ça n'a bien sûr contribution. Toyokani. Merci, Président. Pour travailler dans Bango, pour travailler dans Miraes, pardon, déjà dernier hommage. Attends pour la dernière à jouer pas la bino. En tout cas vraiment, on a bandit vraiment du Bossona. Papa n'a plus sorti Tical. Marcelo, c'est le moment. Tito Calme. Papa, c'est le moment. Et j'ai des faire, papa. J'ai des faire. Pardon. Mi José Mabilama. Pardon. Bosunga biso. Tonton Mayala. Pardon. Bosunga biso. Diego musique, maman Efi Matondo, Diego musique, maman Efi pardon, bon qu'il a biso mawa, bakunda ya Mireille na Angola te pardon, et ça la bien fait. Si ça va producteur. Jimmy Mukelenge. Voilà, Jimmy Mukelenge, papa. Jimmy Mukelenge. Juste Songo. Armelou. Angèle Mwanza. Domitila Makenza, pardon, oh Mutunayo. Makenza, Yebisa Faloni Samuzi, oh Mutunabino. Faloni Samuzi, moi, copier Mukolo. Pas Ferro, de Liboso à caméra, pas Ferro. Mirae Sakoufi, Olobini. Papa Ferro, Mirae Sakoufi. Olobini. Papa Liebel aussi, ma Osunga. Aimé de Youkou. Alpha Bokole. Honorable. Alpha Bokole. Bosunga, pardon, Alpha Bokole Bosunga. Etiki Mokusu. Etiki agisse sur ma Jawili Mota. Le producteur est belé, boy. Tonton Placide, pardon. Tonton Placide, papa Gilles de fer. Maman vit à une bande de l'eau deux fois. En tout cas, pour qu'il y ait il y a Cyril Ikina, pardon. Il y a Philippe Pambani. New formule. Mais c'est le producteur. Ah, production pas nous. Il est Johnny Tagala. Major. La victoire. La victoire. Major Bisadini. Bosunga biso pardon. Mbuta Metro Makembo. Mbuta Metro pardon. Bosunga biso. Marius Nkoyi. Pardon, Bosunga biso. Motomètre na yo. Motomètre pardon Bosunga biso. Bosunga pardon. Fondation Lisalisi. Bosunga biso.
ya José Tumba wana faina wa ya tongo ya José Tumba pardon bosunga biso no bafuma banga moyo yebi ndenge tobanda na swabala fuma banga moyo Papa Paul Fikito Papa Paul Fikito pardon boso verder corps admiré a essayé à tokunde awa pardon tozo senga ya mutu nyonso motema mawa mutu nyonso aza na bonne foi bosunga biso bino mpe bajournaliste oyo bozwaka biso baimage bosunga biso bauti kolanda na molai mayema leki lors ya réunion ya baartiste comédien na mayema tali bokunzi ya ndeko na biso Miraïsa bacommentaire akosala ezali te. Merci à Kabouya derrière la caméra, Guy Merveille côté montage. À vous chers abonnés de 12 disciples de Jésus, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye. Partout dans le monde, abonnez-vous massivement sur 12 disciples de Jésus officiels. Prédication pour la matière où ils ont édifié peuple de Dieu. Abonnez-vous massivement. Musique chrétienne. Dans l'adoration et ça fait du bien aux autres musique chrétienne. Ils ont édifié biso. Né au sein de biso to s'abonner car massivement la chaîne biso moko nyonso ezali ba mariage ezali tout ça là ba mariage ba image tout ya mariage ainsi de suite témoignage ils ont raté toujours ba témoignage ezali na mamba minene nzamba osela biso théâtre malonga ba théâtre kitoko ba star na biso tout olingaka to retrouver bango kaka awa. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Bagag ya bien, bagag ya malonga, donc c'est-à-dire ba star na biso nyonso ya monde entier. Ba anniversaire, aux anniversaire na yo, ba souhait ainsi de suite nyonso. O benga numéro na biso nyonso tozali et lubu ba émission lubu bo bino mo tala bilo kitoko nyonso e salemaka bozana day. N'hésitez pas de nous appeler. Donc, nyonso eza awa polémique, hein, polémique toza awa chaîne eza kakamoko. Ba reportage to kitara sur le terrain ainsi de suite. Tout ça là ba reportage par-ci par-là. N'hésitez pas de nous appeler. Baptême nyonso oyo elekaka na église ya biso bana nzambe. Donc nyonso ezali kaka na chaîne na biso moko balobi. Abonnez-vous massivement à 12 disciples de Jésus officiels. Vous ne serez jamais déçus.